Mbote lisusu bande ko balandi ya to komo wapi ndenge to mesana ko kuta na biso nyonso na asi rendez-vous ezalabe moko to ebisa rabino soki olingo zala informer na mboka oyo Congo ngoyeba makambo zoleka na mboka na yo Congo ndeko Eliezer tokokoma na TNT canal 62 et pas wapi to so la ramasolo ba imboka ya ba congolais biso awa to pesa rande congolais pour to sala mingi pour congolais ayebana to ebisa rabino pe o azala message to information ko pesa yo oza ba entreprise na yo oza politicien oza commerçant ya kawa na connaître bien numéro 1 ya ko talisa maye oyo yo yebi ya ko sala pour intérêt ya ba congolais mais makambo oyo zo ka mboka na biso Congo makambo makambo ya mabele na mboka na biso Congo to yebi mbula oyo banda na este elongo na este comme na Mahindombe elongo na Mahindombe e komi na Congo central et le Congo central et comme na Kisasa tozoka ba mobondo kuna ba ko boma na bateke na ba ya kalikambo ya mabele mais awa to yebete masolo ya commune ya Mongafula avenue Kabila c'est le numéro 8 cadastral donc eza ex avenue de la paix avenue Kota na sa pomba teteke itikuna kota Congo na Congo central donc yango na benga route de la paix au komi kuna na suka ba benga ngonjil kilambo ba misu ba benga ngonjil brasserie numéro 8 cadastral et c'est la commune à Mongafula mais boyo ka makambu nini ozo ka mboko na biso oyo Congo makambu ya ba paya les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais waneza loi bakajika ba le but est que les sols et les sous-sols appartiennent aux étrangers mais bola na makambu ya soni pe ya mawa ozo sala na mboka na biso Congo donc on déplorer mikolo biso mais bato bazo comprendre biso te bolobaki biso nyos tout discours avant 2018 et c'est là qui sortent du pouvoir les peuples d'abord peuple il faut se retrouver mais peuple ango se retrouver ce peuple nini bolanda et ça ma question de ce comité na biso na bino peuple nini o se retrouver dans les peuples d'abord na plateau d'angana ya bibongo mama Janine Yanga aza gérante ya AVC na collaborateur na porte-parole Rocky Lokia baza en face na ngai ndeto ko sola masolo ya conflit nini oyo memi ba on a plateau na biso nini pe ba yene yango koloba to ko dénoncer ozo le kata entreprise na bango AVC mbote mama mbote papa journaliste mbote porte-parole mbote papa journaliste na edo salobi comment mabe te olobi yango malamu olobi pe ya mama malamu. OK mama Janine Yanga ozali bongo gérante ya AVC oui sango nini o memeli biso ya malamu to ya mawa te ezali sango ya mawa pe ya passe ya komona ete ndenge olobi congolais na mboka na ye na mabele na ye azonyokwama azolela butu moi me kaka na ba congolais nde baza konyokola lisusu bandeko na bango ba congolais po na intérêt ya bapaya nde yango toza ko dénoncer que bolingo entre ba congolais na bolingo ya mboka ezali te pasi ngai ndeko na bino naza komona yango oyo lelo natikali kaka na mongongo ya kobelela eke motema ezosala pasi mpo na injustice oyo naza kosibir ngai na entreprise na ngai na libota na ngai na bana na ngai oyo baza ba orphelin oyo papa eloko papa na bango atikaki entreprise oyo papa atikaki oyo ezosala pe fierté ya ba congolais mais lelo eza victime ya injustice ya bato balobi baza les tout puissants les hommes forts les richissimes o balingi bango bazwa kaka nyonso biso ba congolais tozala na eloko te nde yango na ye lelo pona baimboka na komilela et puis ko dénoncer injustice oyo ezosalema na dossier ya conflit oyo AVC elakisi nini eza abréviation AVC ezali abréviation ezali Alain Van Kutsem Construction Alain Van Kutsem Construction ezali société oyo ezali kombo ya défunt mobali na ngai monsieur Alain Van Kutsem oyo akufa père son âme nde atika compagnie bana na ye oyo yanga na ye bisatu ba héritage société oyo bango nde baza ba propriétaire actionnaire enga mama na bango veuve nde naza ko gérer entreprise wana banda liwa ya papa na bango kino lelo oyo nde naza ko continuer ko gérer entreprise AVC ezaka na commune entreprise AVC eza située na avenue Nguma numéro 3
na Ngaliema, mais toza pe basé na Gemena, toza pe basé na Guadolite. Spécialité na Bilizani. Avec entreprise na biso ezali au départ ezali société à construction et kotonga banzela, ba pont, ba hôpitaux, tout ça rappelle ba technique spéciale, lokola ba transformation ya mai, to kozwa mai ya ebale ba transformer ngo comme tout ça là qui na PPC et puis tout ça la rappelle carrière. Tout ça na mabanga oyo to exploitaka pe côté kango comme carrière. Namboka au Congo ni nesi osali. Moi na Congo AVC asali misala ebele. O eza ebele na kopesa net exemple ya route érosion ya Mataba. AVC esalaki yango érosion ya Okapi. Oyo elingaka mema Ngaliema mobimba. AVC mutu esalaki yango nzela ya misala eza ebele. Awa dernièrement oyo touti ko sala ezali na programme ya 100 jours ya mokonzi ya mboka bâtiment oyo Ngaliema ezikaki AVC atongi pavillon oyo ya médecine interne na archive nde oyo asuka AVC azosala tozana misala na Gemena oyo sali ba voirie et puis na ba école pe na ba programme ebele ya nini ya ba misala mboka. OK, AVC est dirigé par une Congolaise. AVC est dirigé par Ngayo Nazali maman Janine Yanga, gérante et c'est 100% congolais. 100% congolais. Na programme à 100 jours, ça comment de marché. Na banda ka programme à 100 jours banda tozwa ki ka marché wana to sali pe sili wana mokonzi mboka yepe a inaugurer a sepeli pe a lobi kuta ba maman il faut encourager ba maman lokola bino ya musala construction voir une femme et puis en tout cas na sala ki musala nanga kitoko et puis batonyo so ba sepelaki et na sina remeta ki pe yango en tout cas na conflit na problème à 100 jours AVC azaki na problème te to remeta ki ouvrage na biso dans les délais et dans les conditions et na kumuke surtout na mbongo muke nde to sala ki musala wana o e kamwisaki batonyo so par rapport na ba marché o ba pesa ka batu mususu ba mbongo ya minene po musala muke mais mbongo ebele mais o ya biso musala ebele mbongo muke pona bolingo ya Congo kaka. Kuna parité zela gite pour na assemblée nationale parité 50-50 tu vois ce que kuna na 100 jours parité ne ba ba marché parité kuna zela gite. Et en tout cas na lo ba ezalaki occasion ya kopesa na ba congolais na ba nyonso bazwa musane ko zoloba le peuple d'abord en tout cas tozali ko kende na yango ndenge ke soutenons les Congolais, donner la chance aux Congolais pour qu'ils deviennent les millionnaires en tout cas. Tokotaki déjà na catalogique exact yango pe to bandaki parce qu'il fallait commencer quelque part et AVC à sa kotaki déjà na kati ya ngumana sauf que ba dongolo miso na ba ennemi ya république ba ennemi ya ba congolais oyo balingi kaka ke biso to mona na kate ba benga ka biso ka le pays les plus riches mais les pauvres les peuples les plus pauvres nde balingi biso to betela ka bango maboko nde bazo sala ka biso to zonga ka sima bango pe ba kendeke liboso. OK, AVC ezana nguma ezana Ngaliema na komona monga foto sani bon AVC azana ba patrimoine au début tozala ki na limité na 14e rue na 14e rue na limité concession ezala ki wana monene kaka na ba difficulté oyo nde compagnie tekaki place wana pona ko diminuer ko réduire coût na monga fula ezali exploitation ya carrière kuna to somba ki yango pona ko exploiter mabanga na ba terre jaune surtout que tozala ki na misala ebele tango tozo sala Okapi tozo sala ba érosion tozo ka mingi ba terre jaune ezala oyo ezala ki na Mataba na Masangambila AVC asala ki yango eza ba biloko oyo to sala ka mingi na musala nde yango esengai ke tozala na carrière oyo abiso pona ko développer musala na biso carrière ngoza monene lokola ya monene superficie na tokoyeba concession wana na kobeta lisolo ke euti na état belge monsieur Joseph Gérard Utoft mutu abandaki yango na 1958 soko zo monsieur Gérard Utoft azali sujet belge oyo soko échangeur ozo mona ya limité wana société na bango esalaki yango et puis soki oki babengi njili brasserie parce que kuna bazalaki kosala na kati ya entreprise na ye azalaki pe kosala babaki oyo braliment brasserie bazalaki kotia bamilangi kala nde kuna ezalaki na entreprise na ye
voilà que na aye koteka yango kosede yango na AVC oyo mobali nanga monsieur Alain Van Kutsem, un sujet belge ndeko na ye tango amoni ke misala bambule pusani fala kende nde aye koteka. Voilà que AVC pe na besoin azalaki nango, et surtout que ezalaki ke tosala misala ya francophonie balingaka kotonga cité ya francophonie na côté ya campus, na terrain ya campus. Voilà pourquoi carrière ezalaki na proximité ezalaki kaka yango esekaki vraiment biso to s'intéresser beaucoup plus na kati ya concession wana. Nini ekomeli bino kuna na kati ya AVC? Papa nini eloko ekomeli biso ezali ke na mokuse AVC depuis azwi na monsieur Utoft naloba depuis 1988 parce que ba accord ezali na monsieur Utoft tobandi ko exploiter carrière sans problème. Tozo sala musala difficulté à 93 yaki ti nandenge changement régime yeko koma makambo yeko kwela biso na changement ya régime tango RCD Goma baye monsieur Trésor Kapuku na mwasi na ye Angélique Libagiza baye mini a Trésor Kapuku akomaki mindalaki ministre ya min vice ministre babotoli biso carrière wana parce que monsieur Alain balbi kazana étiquette à mobutiste azali ko sala na maréchal bango bayaki makolo abotoli carrière na makasi atie basoda et puis abandi ko exploiter nde toye ko kende na ye mikanda azalaka nango te ya foncier atikala ko zala nango te tokei baye ko ake ko zwa permis ya recherche ya minier na cadastre minier de sengaki biso to koma kuna na cadastre minier conflit e ko koma kuna lakisa mikanda azana mikanda lopango te mibeko elobi ke avant sala na lopango mutu aux autorisations azalaki nango te mikanda bapesaki ye ya ayebisaki na kamike azana carrière na ye na Tchangu na njili na Tchangu kami apesi ye mikanda ya koexploiter na Tchangu akamata mikanda ya Tchangu aye kosala misala na lopango na biso nde kami alakisaki ke kolokise non papa mikanda lopango wana esiko ozo sala mikanda yango yo kami alobi mikanda lopango wana esiko ozo sala ozana mikanda na ngote soko lingi yokana na AVC apesa yo Kapuku alobi AVC a cédé ndambo po na côté ya sud ya concession na ye ba cédé ye toyokana mais au lieu toyokana non papa ya kende akeko yokana na bato affaires foncières ba déclarer mikanda certificat d'enregistrement na ngai na coffre fort perdu bakamati basaleli ye lopango mobimba bacheli ye na kombo na ye asombi te azwi nini te wana mobali na ngai héritage avant mobali na ngai akufa tozalaki ye moko nanu azalaki na bomoi tango likambo wana eza kosalama c'est-à-dire que ba ye Kapuku abotoli ye lopango wana bazolandana nazana ba mikando ba signé protocole héritage ya Kabila le père héritage ya Kabila le père tokomi na Kabila le fils na ke na tribunal kaka na tango ya Kabila malgré Kapuku azalaki le tout puissant pouvoir ezalaki mais la vérité était dans mon côté na ke na tribunal kolakisaki certificat na ngai ebunga te yango yo ngai moko mokolo lopango na déclaré perte te affaire foncière bato ya cadastre bayokani na ye ba déclarer certificat na ngai ke ebunga pe basali certificat mususu baye kosala demande de terre moto alobi na 2009 to négocier otekelanga lopango na ndambo papa mais ake kosalisa mikanda abotoli yango ekomi mobimba toke na tribunal na longa tribunal a gagna basengi ba annulé mikanda nyonso po akataki ndamu akateli apesi ba généraux apesi ba colonel apesi koto ya tie ba chinois koto yo ye moko aza ko exploiter koto ya apesi ba congolais bande kone bazo sa bilanga ba brique donc akabola ki lopango wana na mikanda akatikati mais sur place aza ko exploiter tribunal a annulé mikanda ya bato tout oyo eza na kati ya lopango wana pe azongisi certificat ya AVC po ebunga te mais po no bimisa Libagiza Kapuku pouvoir ya bango papa na koleka wapi depuis 2017 nazwa jugement ya ba déguerpir bango nani ako exécuter le jugement wana ngai wana mobali na ngai kokufa na 2014 na 2013 akufi wana bana kami tozaki na 2009 toye kozonga na 2014 kami abengi ye abisi mena yebisaka yo ke lopango wana eza ya AVC permis na yo to annulé yango po ozwi consentement ya mokolo lopango te oyokani na yete esiko za ko exploiter eza couvert na mikanda wana te nde yango eloko tokendaka na tribunal na décision ya kami to bengani ye na 2017 awa na 2022
état de droit et yé papa naza détenteur il y a état de droit pour n'attendre à pouvoir où ya kala où ya les intouchables moi je n'ai pas pu toucher malgré naza qui n'a pas décision judiciaire où ya zala qui rendu na époque wana ba pekisa ki yango ekota na en vigueur mais toye kokoma na 2022 na komi na la kifi ba kondike tala naza na lopango naza na certificat na kombo na ngai mais moto mosunda za ko exploiter jugement na ngai yango yo RC 113 batangi exécutoire nonobstant tout recours da kambalobi et il y a pas d'obstacle mutu na mutu azonga na ba droit na ye na 2022 bakei na mois d'avril bakei ko exécuter jugement oyo babengani batu nyonso bazalaki na kati nzoka na 2020 na mois d'août 2020 toyebi imagine unité monsieur Arish na société na moderne comment bakenda ko se retrouver na kati ya esika wana na une partie ya lopango wana na katikati tango baza ko dégapi bato nyonso na 2000 toye ko kuta na 2022 nde na ye komona toye ko kuta ke moderne azali kuna soka kotaka na mois nini na période nini en tout cas mokol na mois d'avril na 2022 nde tomona ka présence ya ba machine pe babimisi bato tout po toyebi ke kapuku libagiza nde muto azali ko exploiter wana babengani ye baibilili na tindaki omoni badegapi muto biloko libanda tokamwe papa ya kokamwe ezake tobengani libagiza kapuku mais indien aye kobima lobi te libagiza kapuku bobengani te ezande ngai bobengani lopango na ngai 18516 balobaki na bino bobengana libagiza bobengani ngai oh mais biso kuna tokuti société te okoya kokenda na kati ya porte wana ezalaki na kombo ya société moderne te tokuti machine ya exploitation ya moto aza ko exploiter carrière esika kapuku ya ko exploiter na lopango na ngai usie abengani bango na bandako na bato nde toye kokuta ba indien bazalaki na kati toyebi ke kapuku azali kosala na ba chinois na ba indien na ba généraux babengani bango abimi papa ya kokamo ezali ke une décision judiciaire le quoi oyo balobi le jugement est rendu au nom du peuple congolais fier toyembaka debout congolais fier d'être congolais des jugements oyo baranda kango nous assurerons ta grandeur likolo ya jugement oyo exécuté au nom du magistrat suprême le chef de l'état jugement oyo ezalaka exécuté babengani indien bato tu bazalaki na kati congolais chinois indien monsieur Henri Jactani na société moderne na ye nayebi te na droit nini oyo bango bazoloba ke lopango wana eza ya bango toya na kati ya lopango naza na baimage ezala na porte ezala na clôture monsieur Henri Jactani na moderne construit signe moko te ke bango nde bazalaki na lopango wana badeguerpir bango bakei epa premier président ya cour d'appel ya Gombe bakei ko toyebi te imagine nini basalaki pour premier président na kosala intérim apesa ye lettre premier président Kibala alobi afuti mbongo abi bo deguerpir moto ya za na jugement bokende kozongisa bolongola ba acte botie moto ya jugement oyo mama AVC bozongisa monsieur moderne na ba droit na ye ekomi na kati ya lopango na biso ndenge nini naza na droit nini papa baya kaka na mois d'avril na mois de juin 2022 na mois de septembre 2022 wana na mois d'avril na kota na lopango na ngai naza ko vaquer na ba occupation na ngai nazo sala misala na ngai naza ko exploiter société installée nazo sala misala na ngai ainsi na mois de septembre na mona ba soda ba pem bakangi ba travailleur babwaki bango na pick-up bakie na bango na kankokolo bazobenga ngai bakangi basoda batie na kankokolo banani bakamati ba société moderne ba india oyo badeguerpisaki bato ya société moderne nde moto baye kokota na kati ya lopango bakoti lopango na jugement nini papa bakomi na porte jugement oyo ya ngai baye kozongisa bango na jugement na ngai basali réquisition ya ba force na jugement ya ngai ya bango te eza lokwa moto azwi pièce d'identité na yo papa journaliste ake na banque na compte na yo pe abimisi mbongo na yo na compte na yo na identité na yo mais eza yo te mais batuni ye bango mais yo jugement eza ya yo te
Kato eza yo te yo ozongi na lopango ndeni. Agia kuna papa akota. Biloko na ngai nyonso ya kompani na ngai mobimba. Ti lelo ngai congolaise. Société na ngai monsieur Henri Jacques Tani na moderne construit ba bomi yango. Exploitation na ngai ba camion, ba machine, ba mbongo, ba outillage na ngai nyonso ya musala ba papier ba ordinateur. Papa ata tonga te ti lelo. Banda na zo biso banda septembre 2022. Ti lelo to komi juin 2023. Naza na jugement oyo ezongisa ngai na lopangu na ngai moko. Pe moderne aza na lopangu wana te. Ake kozwa mikanda. Yo zu mikanda ya lopangu oyo ndenge nini. Na contacté ministre affaires foncières. Naza na jugement na ngai. Mais tala bato ba morcelaki lopangu. Ba morcelaki ba bougaki ba limite. Zongisa lopango na ngai ndenge ekomami na certificat d'enregistrement nango. Papa, na mois de le 8 juillet 2022, affaires foncières, ministre affaires foncières Molendo Sakombi a signé ordre de mission à Tindi ba géomètre. Baya kotala lopango wana parce que alobi que monsieur Kapuku na monsieur Arish bayaka komona ye na document ya Utoft. Monsieur Utoft balobi belge wana ate akufa lopango na ye bien wana eza abandonné. Pe monsieur Kapuku nde moto azwa yango azopesa yango epa ya monsieur Arish asa la carrière. Bayebisi ministre que lopango wana eza na njili eza na monga fula te. Et il les a cru à la parole. Basali mikanda. Or lopango ya AVC yango yotoza au bord ya rivière Njili. Bleu bozomo na eza rivière Njili. O ezali croquis affaires foncières à Sahel ngai. Ya limite à lopango na ngai. Rapport administratif yango. Na kati ya lopango na zana voisin na ngai baza ba voisin naturel ozomona. Liboso na ngai ya weza mai ebali. Na koki koyetsa monene te. Awa eza balabala route oyo zobenga avenue de la Paix Kabila yango. Awa na sima avenue yango mai rivière Njili rivière Mankala ezokota na kati yao concession yango. Donc rivière Luka ekota na kati manji. Te mai rivière Mankala. Rivière Mankala e uta musika côté ya ba matadikibala kuna ti ezako traverser yoto ti e komi bwaka na mai Njili mai Mankala ekoti na kati mai Njili eza libanda. Omoni awa nde yango ezobwaka na mai Njili esika concession ya AVC ezali. Papa moderne construit azana mikanda oyo asomba epa ya famille Nzieli. Parke babengi ye oyo ezali croquis oyo libagiza kaka o certificat nanga croquis nanga mobimba. Yango basaila kaye oyo bandi ko exploiter. Moderne construit akomi wana ndenge nini? Likambo toza komi lele yango lelo likambo biso toye awa yango yo papa. OK, nazo songe pas de moment paiement na moment OK. Na ke ne pas porter parole, bon na kozonge pas na yo. Parce que comme ça tout on a tout na mituna bon la na boke binyonso mais bande ko baso landa biso bozo comprendre que likambo yo ezali kambo ya ministre Mbwinga ministre des affaires foncières ayebisa biso boyi place ozo compter déjà 1 hectare ezali sous makambo ya gouvernement provincial qui eza na domaine ya ministre national ya affaires foncières. Ce n'est pas pour rien na vie de Kisasa makambo etali mabele et concernera bango ta moke te. Ah, tu veux mettre ma concession. Son Excellence Molendo Sakombi, aux chargé de communication, ma porte-parole. Matière oyo, so go sunga biso na Congo ko malam mingi. Parce que milinga ezala carte de service na yo makasi. Landa awa na boke binyonsu. Bazolo makambo ya urbanisme ya habitanté. Bazolo makambo Italie, ministre des affaires foncières. Dossier oyo Italio, nous avons besoin de la résolution dans les médias. Porte-parole. Dans la relation entre Arish, monsieur Arish, na monsieur Kapuku. Monsieur Arish paye na Kisasa awa. Vous avez vu quelques entreprises déjà? Ça va monsieur Ani. Très bien. Relation entre monsieur Arish Daktani na Kapuku. Et la relation, il y a malignité. Les associations pour na kuboma baimbo ka Congo. Na zungi mwa muke na maloba mama. Mota gagné jugement en 2017. Tant que vous gagné jugement wana, maman avec tout le respect. Personne a croquis ana, t'es tika jugement. Croquis oyo.
oyo ya lopango mobimba clôture ya lopango mobimba de yango madame Libagiza azaki ko exploiter madame Libagiza non mais papa maman Libagiza azande ko na biso rwandaise ndeko na biso rwandaise mais mobali na ye ndeko na yo ndeko na biso oui ndeko na ngai les rwandais sont nos frères papa sont nos frères baba ndeko na biso nous sommes des fesses qui se frottent et qui ne peuvent jamais se séparer baza bandeko na biso bato bana ba comportement na bango c'est autre chose mais je peux pas nier voisin nzamba pesa ngai voilà nanga papa mais oui que le sol et le sous appartient à l'État congolais oui c'est pour le biso OK voilà le sol et le sous-sol appartient l'État congolais très bien l'état eza biso ngai yo voilà non balobi gabonais balobi français mais to kuti état des choses que na titre ya mikanda wana ezalaki madame Libagiza mwasi ya trésor Kapuku wazaki gouverneur na Kananga okipaki esiko mobimba ona nanga na lisolo jugement 2017 eye elobi ke balongba awa balongola pe bato nyonso o bazaki ko okipe esiko oyo ona nanga attentivement sikoyo tango tokomi na jugement wana bake ko sala eloko basalaki wana ya potopoto bake na ngwe pa Général Kasongo obi jamais simple lettre ya président coup d'appel ekoki kotelemela jugement te ekoki kosifir te mpo na longola moto na jugement esika wana et je cite bien le Général Kasongo azali na fonction il est témoin eza bongo pa aboya association na bango baki otala en général apesi bango bapem baki kosala nyamu yoki ndenge mama lobi relation na bango ya ba mafia ce qui est encore triste c'est quoi le même Kapuku baki okutana na Rishi Daktani ndenge mama lobi baki okutana baki osola na nani baki osola na ministre Mulendo Sakombi ozomona mais entre temps yene sikoyo tango to de guerpir Rishi Daktani azalaki wapi Rishi Daktani Rishi reste congolais bien Rishi Daktani azali sujet indien pour l'hôpital ya HJ oyo uti kosala izini ya Mercedes autre ndaki biso na télévision aza sujet indien mais quand cela ne tienne c'est aussi nos amis parce que tous ana mokile komi na unification mais ce qui est vrai c'est quoi bapayo baza koya baya na respect ya mibeko ya biso ba congolais et biso ba congolais o tozali na pouvoir il faut to apprendre bapaya baye ba ko respecter ba loi congolaise pour na ko éviter ba nyamu mukili OK pour na ko éviter ba nyamu mukili zo saka ipana yo ndeko na biso so ebinyo to yeba kamulisi na parquet général parallélisme des formes et des compétences mama azali na document o l'état le que oyo ezali to benga ngonini pifo donc pouvoir na yo yango ezali o benga ngoni za jugement et le request sera jugement ça appelle ka jugement mais tant ma pas général Kasongo bi aux lettres et jugement a sali mebeko mais général oyo a sali lettre na place à jugement comment on te koyeba oui na kobomba polele na kobomba te oui faut yebaka oui na kobomba qui oui na kobomba responsabilité makambo na zo loba na sina lobango na ba télévision ebele moto bakende ikotala na mikanda wana ezalaki général Ilondo ndeko na biso pe po mama benga ki na téléphone abi jena me ba pembe ba yawa bi oh yo mama Libagiza po nozo sala boy o so eshuwa na likambo jugement bato depuis 2017 bazo souffrir sa exécution bon ba tunga nesika na bango te mama biso bité mon général eza mama Libagiza te ezanga mama Janina Yanga AVC mama Janina Yanga gérante AVC le général Ilondo a tindé la maman ba papier na WhatsApp ozomona après ça même na peme balen tala restaller ndenge ba komaki verset 113 151 jugement Yanga ozomona mais ye général Ilondo n'est pas ni la oublié la loi parce que les militaires circulaire ezali les militaires bazana droit mon côté kokota na makambo ya mapango Chiwewe, le général Chiwewe, numéro 1, il y a Basoda Nyosu à Congo. Général numéro 1, il y a Pinga Nyosu. Alobi bien, civil mon côté. Asna droit, il y a cause de la garde des corps. Rapproché, il y a soda. Non, sauf Rishi Daktani. Sauf Rishi Daktani, parce que Rishi Daktani, Azali, Nzambe ya Congo. Nzambe ya Congo. Moi, je vous dis la vérité. Parce que, papa, je ne peux pas comprendre.
n'a que de vite ton maison. Aye sika to ko sala émission na plateau. Yo ki kolongola biso plateau yo. To ke no sala ngone était na chambre ya ndeko to kama to ndeko bosolo politique. Ou bien ndeko télévision moko kingani ou bien na RTNC. Na mikada uzana ngwao. Mais réponds-moi aux journalistes, mikano uzana ngwao. To ko ke ne ko sala émission na plateau RTNC. Nous ne pas réponds-moi. Mais c'est ce qui se passe avec nous. Mikanda wana mama akope so détail, moto wana ana mikanda ya wasa. Asa mikanda wasa. Ya wasa est situé na epa na Matadi Kibala. Biso tozana Nzili Kilambo. Chef coutumier na biso Kimpe au bord de la rivière Nzili. Sikoyo moto ayeba na identité ndenge mama zoloba ndenge sene apesa biso moto akovoter ngebene carte d'électeur na ye. Sikoyo ngana ki osala élection na carte d'électeur na yo. Bato abiso à justice, balobi la c'est madame. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais ndeni ni jugement ya mama. Oui. Bakende kozwa yango na compte bakende kopesa ngo moto mosusu. Bibi boza la procédure mosusu bokosala télé. Oui maman loba. Yango nde loko olozo mona tozo ya wato ebite soki justice. Bozarami balé. Yango nazo kamwa. Dernièrement banon madame Janine Yanga. Kaka moko. Bozarami passe Naza kaka moko AVC construit des aka moko yango nazo loba. Likambo toza ko kamwa ezali ke oyo mibeko epekisaka biso ba imboka to sala. Mais papa wana monsieur Henri Jacques Tani société moderne bakoki ko sala ngo en toute impunité et loko ezo sala passe yango wana papa journaliste. Est-ce que yo comme omonaki nzana mama zana mo. Est-ce que ozwa ki terre okomela son excellence Molonde Sakombi. Oyebisa ke papa Molendo chef de l'état alobaka boyi. Nazina besoin sala ba congolais ba millionnaire ya mboka oyo. Ngai na rostoni ba congolais, ce n'est pas pour rien, attendi brèche moko na carte ya service na ya présidence ba soutenir ba œuvre ba congolais ba congolaise. Yo oza mwana mwasi. Yeka ka chef de l'état lobi ke ngai parité et que jouer rôle. Ozo mwana ba gouvernement na le gouvernement, ozo ça peuple la moitié ba maman. Mais tant yo moko mwasi ozo devant ya entreprise ko AVC. Et puis ozo na ka gouvernement, et la ministre oyo azo bundisa yo. Réaction des agni. Mais papa, ennemi à congolais azaka congolais yemoko. Est-ce que vous avez dit na minute moto azobundisa nga ezali ministre Molendo na ba service na affaires frontières bango ba komi ba avocat ya moderne na monsieur riche ya ko défendre ba acte oyo même que bango bazwa ki parte mais papa yo babundisa na lolenge ni moderne construction lopango oyo ya ye kokota ndenge porte-parole à lobby moto azana mikanda na ye lokola oyo na lakisi yo awa mikanda na ye balobi aza a 1 km ya Mayanjili oyo ezali mikanda salami na service ya ministre Molendo Sakombi soki naza ko citer ye parce que c'est un ministre sectoriel et puis eza na secteur na yende makambo ezo salema soki ezali na ndenge ya mabe ministre Molendo il fallait sanctionner ba service na ye ba commettre erreur mais curieusement aza ko défendre bec et ongle même ba acte oyo ya zalaka te papa na mokuse na biso ezani mukanda oyo monsieur Henri Jacques Tani azanango asomba lopango epai ya ba succession Nziele docteur Nziele papa na bango Nziele tekela akufa atikelaka bana na ye lopango na ye esalama na 1994 lopango ya AVC eutina monsieur Utofte na zoloba 58 na 1983 basali nouveau PV de médrage et bornage oyo ye ko sala ti lelo oyo bimisa certificat oyo soko zo mona mikanda oyo signature ezali Gérard Utoft et soko komi na Njili brasserie wana otuni et pas monsieur Utoft bakolakisa o moni ndako kuna likolo za musa ya mondele wana azalaki na usine ya azalaki na limité mais usine na yena société ezalaki kuna bazali ko sala na ba bac na ba monsieur Coveta oyo ezali mikanda na ye mama ziana mama olobi lopango wana ezali depuis 1959 58 maintenant Messariche lopango ezali 2022 document na ye ya 2000 août 2020 mbula boni séparation mbula boni ya différence wana papa yango nazo kamwa mwana ya mbula wana lelo ye moto azobundisa ngai alobi ngai na empiété na kati bato ya ministre affaires foncières na ba service na ye balobi ngai lopango na ngai
et empiété na kati ya lopango ya monsieur Arishi yango naza ko kongo de 1958 à 2020 moi na 2020 aye alobi ke ngai naza yaya ya mwana 58 ndel kamezo le kao papa au-delà de tout mapango to sombaka na mikanda soki mutu aza na certificat na ye lokola oyo na kati ya lopango bakomaka adresse ya lopango wana esika ezali basali na kroki oyo moni bafaire foncière bango moko bagéomètre bakoloba bamonaka mpasi kotia dessin oyo mpo elakisa yo tala forme ya lopango na yo tala avenir ya lopango na yo mpe bayebisi yo bavoisin nini baza na lopango na baza pembeni na yo ata soki oyebi te kaka par bavoisin okoyebaka lopango na nga nazalaka soit voisin ya hôpital ya Ngaliema naza voisin ya clinique kinoise nde omoni bakomaka mais papa awa ya kokamwa eza nini lopango oyo nziele papa nziele oyo Arishi aya kobimisa kokota na lopango na ngai na mikanda ya wasa o ndenge ndeko alobaki babengi papa oyo na parquet boyo alobi ke lopango wana eza ya ye asomba papa wana alobi te tout a commencé par les affaires foncières conservateur Kilapi abenga ngai alobi papa Kilapi mais c'est Kilapi ça le ti le l'envie j'espère to ça la quête il faut y banana nous alobi makambo na zoloba eza na ba PV d'audition papa wana alobi tout a commencé par le bureau des affaires foncières un jour naza docteur na cabinet conservateur Kilapi abengi ngai alobi monsieur Nziele boza na lopango mikanda nango elingi expiré pe to ko renouveler ba titre tozweli yo pe client akamati ngai amemi ngai na bureau ya moderne construite na 2020 na mois de juillet alobi na mois na 2020 na mois de juillet amemi ekuna papa wana abapesi mbongo $30,000 papa Nziele olakisaki bato ya moderne lopango oyo tekela bango alobi te batuna pe ngai te nalakisa bango batuni moto ya bato ya moderne moto nazoloba ezali DG André Bangulu. André Bangulu azanan André Bangulu c'était un ancien conservateur à l'époque d'affaires foncières lelo aza DG ya moderne construite quand bien même aza statutaire te mais aza DG na bango yende moto alobi aza responsable chargé ya kosomba ya moderne mapango na confrontation na parquet batuni mais maman Janine alobi boke ko déguerpi bokoti na lopango na ye d'abord un na jugement na ye est-ce que boza na jugement oyo ezolakisa ke bazongisi bino ote tozongi par décision ya baautorité ya lettre à premier président autorité yango elobi nini papa tala PV bainstalle bango bake koinstalle bango sous base ya jugement ya AVC jugement bino bozwaki par te comment bainstalle bino nango batie pembeni oyo bamoni réinstaller sous RC 113 151 faux en écriture parce que autant que déjà usurpation d'identité to kakanaza juriste était menabi que quand tu utilises un document eza yote au commettre faux en écriture na parquet dossier yo babenga monsieur Arishi plus de 4 fois ba convocation tu as vu que biso to batina biso 3 invitations oyete basali au mandat d'amener le monsieur Arishi en tant que gérant statutaire à l'époque parce que acte de vente oyo ezaliawa c'est monsieur Arishi qui a signé avec papa Nziele le pango oyo alobi que yemoto atekela kai babenga ye po ya ne fiske ko contredire signature na ye ya acte de vente parce que Nziele alobi signature oyo bato moderne baye nango balobi nga na tekela bango lopango ya place wana eza ya ngai te tala signature na ngai yango oyo na finya wana te batuni moderne sikoyo yo moteki alakisa yo lopango te oke kobimisa AVC na kati ya lopango na ye olobi ke ezali ya yo na mikanda nini alobi te eza kaka wana mutu alakisaka biso ezali conservateur na baservice na ye mama zelana mama nyonso ezaka te tete mama pardon tikana mama yokana mama toza mikolo bato baolanda biso ngai nazali patron bailleur de fonds est-ce que kosomba lopango oyo namoni ate nazuka mona bimisi ata kona kolokota mbongo ngo loka matiti bandeko nanga bolanda émission na bokebi nyonso bolanda ndenge gouvernement Congo ezozala sali na media ekolandana ministre affaires foncières na seko la émission na bokebi nyonso awa eza makambo te ko hésitation ote bako relater parce que basali ba tour pas na comme tour ya media ba dénoncer et souki donc kande mati boka makambo zo le cadre na ko suma le panga ba million na monate déjà le stress cercle muta salio amoni yote mutu pa saleli ba saleli donc muta salio a saleli yote mutu ba sombeli amoni yote
histoire mo peu compliqué mama zela yo ka ba mituna na ngeza boy na yeba dos conflit ayo na monsieur Arish e bandek na neni e bandika na 2022 na 2022 na 2022 na mois de septembre na 2022 na mois de septembre na mois de septembre OK maintenant yo aussi un problème na madame Kapoku tous un problème na madame na monsieur Arish nazali susu na problème na monsieur Kapoku te na madame Libagiza te madame Libagiza assez abima mais Arish ayo ça parce que problème où est-ce qui basé officiellement ezaki Kapoku na madame Yang Yang wana l'état pesi déjà yanona ye akaboli bino oza na procès auto benga ka jugement Yang wana procès verbal ou l'état pesi ya tribunal ya parquet ozui bakaboli bino maintenant ndeko Arish apparaît wana ko sala na quel document azana document mon côté nanko moto ya ye l'homme le plus fort babenge le tout puissant mais il avant de il y a la société il est envoyé à l'obiki binefo bima sur le pango cela qui a il faut pas détruire document au yoza nangwa papa yango na zoloba tamusu yote kato mutumsu na papa na lobi yango na zoloba ke na zoloba na 2022 na septembre ndé na go yango na ye ko dénoncer affaire foncière na monsieur Arish Jacques Tani naza ko comprendre te na 2022 a combien pas na ngandeni po mikanda oyo na 1994 ni ministre Molendo ni ba service na ye bazalaka te tango papa Nziele azalaki na lopango na ye mais lopango ya papa Nziele oyo monsieur Arish ba signé acte de vente ndeko yango oyo balobi cette parcelle est à 1 km de la rivière Njili. Voilà déjà ministre combien? Il y a 1994 oyo ya Nziele oyo boteki ya Arish oyo atekela ki Arish Arish azala ana 94 na yebi tete wala na Arish asombi te papa oyo atekela ye papa o mokolo lopango atekela oyo ye ko tekela Arish na 2020 azwaka mikanda na ye na 1994 mais na wasa azwaka mikanda na 94 mais na lopango mosusu azwi mikanda na ye na lopango mosusu ya mikanda lopango na yebi zo na très bien ifatika wasa ifatika bina na kati voilà mikanda na ye badile tekela oyo papa ya bana wana kufa ba voisin zaka papa ne ata bana bayebi ba limite lopango wa papa te mais soki boza na mikanda okoyeba ke papa nanga azaki na ndako na Barumbu na avenue Taga numéro 12 dango ke yango certificat ba komi ba voisin ya papa Nziele tekela oyo esika balobi aza na lopango ba komi voisin na ye concession luyeye eza kombo ya mutu azali na bomoi ba komi concession Ndele concession Kumajo Ndele wa ya papa na biso Ndele oui concession Ndele bato soki bayebi bakoyeba na concession Kumajo ba voisin oyo bazalaki censé koza lopango ya papa Nziele oyo atekili lopango ya Riche Somba oyo métier au moderne construit à Somba nde yango oyo eza à 1 km na rivière Njili oyo yangai lopango eza au bord ya rivière Njili lopango oyo na rivière Njili totikali à peu près 15 mètres po et comment lelo Nzela papa est-ce que mikanda oyo mibale ekokani wana il faut la sa ministre ba titre na zo tuna na tina la ba faire foncière ba to l'état ba konjamboka botala nanu est-ce que mikanda oyo ekokani tozobima efika lopango ezali na oyo eza place moko rien que limite naturelle mais lelo ya kokamwa nini monsieur Arish azwa mikanda ya place oyo nde aye kokota na obo ya rivière Njili alobi asomba yango epa banziele batekela yao mais ya motu ya ezali ke parquet a décidé atali ouverture kaka ya mikanda bi non yo oza à 1 km de la rivière Njili oza ko exploiter wapi au bord to kitana te total biloko ya AVC ba camion na ye na biloko ne ezalaki na lopango otika wapi o na yebi te na AVC aza na eloko moko kuna te ezalaki epa na nga parquet kiti bakende bakuta camion ya nani camion ya AVC babwiki oyo ya nani babwiki ya AVC oyo babono ya nini tout ça eza na sur PV tokota na nini oyo meuble ya nani oyo ya AVC siko biloko ya AVC awa ndako ezalaki AVC yango babuki bandako na nga batongi biloko mosusu yo moko yebi bango bazalaka soki azwi bolokwa bango bana mbwanye ntango ka ye kobimisa ngai na septembre wana papa vitesse yango wapi abuki akundi mabele akamati atelemisi bandako na ba place oyo ezalaki yanga okuta kaka ba place ya kobebisa mais ya kokamwa ezali ke lopango na ye asombaki epa banziele bien même que papa wana Nziele auditionné na parquet alobi ngai te bato ya cadastre moto babengaki nga balobi yaka koteka lopango
toko renouveler yo mikanda pe ba meminga epa papa wana na tikala ko la kisaye numéro limite te mais ya ko kamo ezali ke affaire foncière au lieu azala église au milieu du village ye ba document oyo nzela zanango ye moto asalaka yango ba document oyo papa na bango azalaki na 94 ba géomètre basalaka bazalaki mayele po baloba ke lopango wana eza 1 km mais moto oyo aza ko exploiter na au bord ya rivière Njili aza na mikanda nini moderne constructeur papa journaliste contrat d'amphithéose oyo asignaki na ministre Molendo na 2022 je peux le comprendre de bonne foi. Maman Zana a signé contrat na ministre Molendo en 2022 ndenge nini aussi le temps ministre Molendo aza ministre du gouvernement congolais ayebi ke constitution le biboye avant signer contrat na mabele na sika il faut monter d'abord document cadastral o ezana kombo na ye mais document o ezana douter mais le ministre a pris signer document tant ça c'est rare maman et quoi ça sous signature ça falsifié papa je la jugement tala jugement yangoyo ministre likambo juridique yango likambo toza kokamwa yangoyo na yebi azarama ele makasi ah oui mais document oza falsifié aza mutu akoko sala erreur oui ce qui akoko sala il fallait démentir yango papa oyo biloko eza ya kombo atata avant moi na ateka il fallait avoir la jugement ya liquidateur po ba autorité ba bateka ake na tribunal na certificat oyo soko tali certificat on a 4 certificats ba commis parcelle numéro 10 516 parcelle oyo euti na PV oyo eza acte de naissance ya lopango PV de ménage et bornage et lobby numéro 12 841 M yango oyo elata certificat oyo euti awa na kati ya mukere ya certificat wana numéro ezate yango lopango même croquis ake nango ba pesi jugement balobi lopango ya papa na ya teka yango oyo RPNC 46 145 jugement yango oyo papa balobi lopango na bango bien au papa na bango atikaki parcelle numéro 10 516 oyo ekokani na certificat mais ya kokamo ezali nde contrat d'amphithéose oyo ministre Molendo akei ko signer lopango échanger numéro ekomi 18 516 to éviter na machine oyo contrat wana ebaluka 18 516 jugement oyo contrat oyo ministre Molendo a signé yango signature na yango et même Molendo Sakombi a signé yango le 22 août 2020 a signalé bandiele pour na ko renouveler certificat d'enregistrement na wasa certificat d'enregistrement et puis papa yoka ya kokamo ezani na kati ya jugement ya ministre Molendo que contrat azo signé alobi ke a renouveler yango suivant jugement oyo nazotu na ba journaliste bazota la biso na ba juriste jugement elobi lopango numéro 10 516 ama 21 mais awa ministre alobi a renouveler yango sur base de jugement mais numéro est changé et comme 18 516 oyo moli moderne alobi ke eza na kati ya lopango na ngai mais lopango bandier les a 10 516 et uti wapi na lobi erreur etimen mais lopango oyo ka cela ne tienne PV nango yango ata ba falsifié balobi 18 516 eza na wasa à 1 km de la rivière Njili communiqué à ministre Molendo lobi lopango oyo bandiele ba nango na jugement eza ko exister te bandiele batikala kozala ba propriétaire lopango wana te papa journaliste elanda ngai moto aye na lopango ateki lopango na ye ateki apesi bino pe certificat ya 1994 et commande numéro 10 516 mais bino bo renouveler lelo na 2022 mandat likambo comme na tribunal na mois de janvier 2023 communiqué affaires foncières et lobby bandiele batikala jamais kozala propriétaire à parcelle numéro 10 516 bongo jugement bazwa kandenge ni bon bateka ki lopango wapi parce que acte de vente o bazanango nziela lobby acte de vente ya oyo ba moderne ba yango ya 18 516 ba signature wana eza ya bango te eza ya yete mais ya yebi kaka signature ya oyo bango balobi eza na mazal mais ya kokamo ezali ke ba bureau nyonso to affaires foncières na bato nyonso to à l'état au vertu de toutes ces évidences balobi lopango na ngai kaka nde yango wana riche Jactani aye kokota aza ko exploiter mabanga na contrat d'amphithéose de papa journaliste na ebite soki na kosala ngo na Inde oza na mikanda ya exploiter activité mususu oza ko exploiter activité mususu pe ekomi wapi na maboko ya parquet ezali organe ya lukaka ba infraction mais parce qu'il s'agit de ces messieurs le tout puissant
aza soutenu na bapolitique bayebisaka kaka mama dossier na yo oza na raison comment bakoki kobafouer décision judiciaire il faut zonga na lopango na depuis mois de septembre ati lelo soki kaka na koti na bimi mbongo eleki corruption à outrance même justice akomi kotanga mikanda à l'envers papa est-ce que badonné ya boye ok mama télévision ezali ngonga ezosala mpasi mingi ntango okoloba nazokanisa makambo ebele nazalaki na bapoliticien nyonso baza na pouvoir lelo bale na président ya république nazala na bango nayebi makambo oyo balakaki peuple na oyo biso tobande koaccompagne bango na makambo oyo ozoloba ekomi butu na moi eza butu na moi toza na besoin tozwa baéclaircissement mwa mingi bandeko baza na gouvernement Jean-Michel Chama Lokonde collaborateur na yozo kama eza soni na mawa nayebi te tant musu bato musu na gouvernement oyo amona passe te pire petit ministre pire petit député yango mo lelo ki sasa comme Congo zo comme na niveau eza soni ya yoka niveau république et commis porte-parole au tali télévision na biso au PC message directement et pas ministre ya justice parce que télévision zali ngonga boko to kopesa maman maloba ye apesa soko pas président de la république parce que makambo lobi nazana honneur baksate eza soni nabika soni ndenge bo ketchwa lobaka humiliation c'est la république qui est humiliée papa au moni soko tali bien ndenge monsieur ezoleka soko tali malamu mo iteke nazo lenga yo ko tangela nga ministre de justice bonani otangela nga ministre de justice bonani aussitôt de guerpi aussitôt to komele ministre de justice biso senga ba audience et pas ministre de justice asna ba rapport ministre de justice atika ko yamba biso te ata mokolo moko te aoki ko sentir mamo yo te esabe oyo tokenda ikotala po papa so to pese historicité ya likambo oyo na molongo to ko sa 2 jours akei ko pesa ordre bakenda kokata lupango ya mama na la pese ordre inspecteur esabe ajo eba service bakenda kokata lupango ya mama ba le cadre na ndingisa nani mais papa non tika ka mama loba tika en tout cas comprendre mes émotions je passe un message mais na kopesa ministre de justice message était pour ayebi makambo oyo très bien tokenda to na otikere maloba te pour ministre de justice wana nous avons des liens ngozoloba ozaki na ba ministre nous sommes là des liens de famille aussi et tokenda nous l'accepte document tout na boboto nyonso mama tika ko ya mabiso te même mon candidat au comment tu dois répondre cité tilelo bokene kana mangenge ngobel juzi là mais papa biso bato tout to ba chrétien biso to binzambe eloko ezali na tika kaka mama maloba parce que papa est-ce que tu peux t'imaginer amphithéose ezaka pona nini pona matembele pona madesu pona zaliye na Congo mais on ko retrouver moto a commis atie ba concassé aza kozwa mabanga pe atia nani atia conservateur un ancien conservateur zo ba deva PG robi tokenda ko sa bangulu so bangulu abi tokenda ko sa le tidi wana to dépenser mingi mbongo etidi na carrière ya bato oyo oyeba na mutu na makolote pona nini ba jumba marché anziri brasserie nzela nziri wana basé na mabanga na biso na mabe na biso par jour au moins 150 véhicules ya bakasa yeko so et là on a comme ça ministre de justice oh ya yebité afitoise on évite na kisasa ba cimetière to mona kana ba cimetière ebele eza même document bazwa document lo na matembele balo na pondo ba ko lo na bato moni ba cimetière to mona na ville kisasa ba kosa document bazwa ndi yangwana lelo oyo balo na matembele balo na ngai balo na pondo to berger ba ko lo na de bato et yo yebini na bisoni biso bato toujours dénoncer ningebu o lieba na émission baluka il a dit quoi ngai yo ministre Molendo atina ndeko na edona abenga na téléphone bayana butuko bomangai ngai mamba babeta masasi na nzili kilamu baya meme na ko boma ye ngani na tambola kawa soki na monani te koluka moto musute ministre Molendo oh mais oui même bande ko na biso baza ba conseiller na président bakenda ko tala tête à tête dona penza zo benga boy ministre Molendo apesinga numéro ya téléphone ndeko na biso izaki bakuku bakanye na tenda conseiller Molendo abito na mi makambo oyo yaka to sola la miabe izaki bakanga baboka na makala so il a dit oh papa tika en tout cas épargner na maman loba yo moko en tout cas et comprendre mon émotion maman lo na ningo to la président commandant c'est pas mona mboka oyo tozela mokonzi oyo biso nyonso tozala sena yi à part tata nzambe mokili na Congo ba pesa biso o aza moke commandant suprême na biso
yo moko talai pesa un message direct ayeba que c'est la congolaise moko ako souffrir na ba droit na ye papa journaliste nazoloba na mai na miso d'abord dans likambo oyo nazo senga nzambe ya ba veuve papa ya ba orphelin atelemela ngai na kati ya likambo oyo nazo senga kaka nano justice divine nayebi oyo asimbaka mitema ya bakonzi eza kaka nzambe oyo nga na bondelaka butu moyo nzambe ya bana na ngai nzambe ya bana bitike oyo papa na ye ase bana na ngai papa na bango ase sacrifier lokola bino nyonso mibali nyonso oyo bozobundisa nga na kati ya dossier oyo boza koluka butu moyo mpo botikela bana na bino mwa bamabele boza kose sacrifier kokende komela na bare te mpo nasalela mwa eloko mpo na bana na ngai lobi mobali na ngai ase sacrifier atikeli bana na ye naza congolaise na kati ya mabele na ngai makambo ezoleka na mabele na ngai na awa na ende na kokende kosala yango te justice ya mboka na ngai ekomi na maboko ya bango soki ka bakei lelo décision lobi bapesi bango na tamboli ma autorité judiciaire nini te akoti na dossier oyo dossier ekomi bilanga soki kaka na ke nango na bimi enveloppe ye bakaboli bango mapango lokola bandunda bazotekela bazotongela bango mapango nzambe na lola nayebi ke tu es le juste juge nzambe nayebi ke justice ya mokili ata soki epesi te ya yo lola nzambe kopesa mpo ya mokili naza nango mikanda me bango baboyi kopesa me nzambe nayebi ke nzambe oyo nga nabelelaka akoyoka papa mokonzi ya mboka olobi olingi injustice te papa toyebi ke yo olingaka injustice te me likambo ezoleka na dossier oyo eza koleka même entendement ya bato nyonso même certains juristes sont révoltés. Le droit n'est pas dit dans ces dossiers. Pourquoi le pouvoir de l'argent? Toute personne a un prix. Partout, et si on a les Canadiens, il y a prix, il y a appartement, il y a des immeubles, il y a construction. Je n'ai que mes yeux pour pleurer et Dieu d'Israël pour implorer. Nzambo ya Tiayo a établi yo, Papa Félix. Nzambo a établi yo, oya pour rendre la justice. Papa Talanga Ipe Moko, il y a ba peuple na yo. Na kati ya mabele nanga je n'ai que le Congo comme nation. Toboite ba payaba ya kovwa mame ya konyata biso moko ba nationaux toko koma ba millionnaire ndenge nini ba marché nyonso minene kaka bango tala nano monsieur on a jusqu'au niveau ya kotala usine ya Mercedes bongo ngai ata mabanga na koki kotekela ete bango moko ba koma kaka ba propriétaire ya nyonso papa e bongo biso moko ba na ndako to vivre kaka bango ba pesa ka biso muke balobi si tu m'apprends à pécher je n'aurai plus faim. Papa, olobi to luka to tombo l'école en boka na biso. To ko tombo la to pesa ma boko me ba animateur oyo zui. Ozo mona passe ya ko redresser justice. Papa justice eza ya ko kufa. Papa justice ezo lo ba iso su droit justice lo ba ya mbongo. Ngai na kokende na justice wapi soki na kei na zo tu na bango tu bato appareil judiciaire. Na kokende na moto yo na NDT ba ko boma ngai. Justice en mboka na ngai boy ko lo ba vérité. Papa oza magistrat suprême. Tala nano likamboyo luka nano bato anetre ba badaka corrompité batu na ye contrat minier akeko signé na Rudi Samba ya carrière à motomosusu lokwa muto a signé carrière na ya Ledia mais akeko exploiter na carrière ya Carrie Grèce ndenge ya Richard Sala contrat d'amphithéose papa lopango na biso carrière depuis 90 ba titre ezali asombi na 30 000 dollars ngai moto ba saisir 2 millions pe ba arrangé azana ngo pe belé azana lopango na ye na wasa à 1 km à Mayanjili mais oyangai na kata lopango azo sala nini est-ce que na ende ba kopesa ngai droit ya boye ata na ba Belgique ou en Europe jugement ezala qui exécuté rien que ne fût que pour une décision judiciaire. J'ai passé 5 ans devant le cours et tribunaux pour une décision judiciaire. 5 ans il a causé là-bas des guerres pires pour une simple lettre parce qu'il est le tout puissant, le richissime, l'homme d'affaires. Si qu'on biso ba pauvre, biso ba bola, biso ba totoza makasi te tokole landani, nzambe asimba motema. Na zo senga kana ba Congolais to motema mawa. Na lembi na komi na suka. Une année 4 mois. Na za na mikanda, na za na décision judiciaire. Moto a ko exploiter le pango na ngai. Moto ambongo pe atondi nango ebele. Fokomi ko boto biso ba bola. Bo pesa kaka ye. To pesa kaka bango bongo biso ata moi fierté à être congolais.
qu'une décision qui a été rendue soit respectée. Et koki kozala te papa mokonzi mboka. Lelo na poni plateau oyo. Parce que na vu que message oyo et kokomela yo papa. Tala na no biso na kata likambo, tala likambo a justice papa. Tala la biso miso na justice, mbongo e komi na place ya ko ba décision. En continue audience lelo lobby ba prononcer bango jugement. Osali kaka okende bo bango babenga ka kaka yaka to kende na justice. Po kune koma lokola e balengando azo memayo. Bango bakenda kaka yaka to kende na décision judiciaire. Po bakenda ko légaliser ka babiloko na ba osala papa ta mo honneur à congolais. Naza po opératrice économique ya mboko oyo. Na koki pe le lobby pe na monter pe yanga izini. Papa e mona pe ba congolais basala pe fierté ya mboka na bango. Yango naza ko senga lelo na ye na lembi ennemi ya Congolais ya Congo ka congolais ye moko. Parce que ba bazo bundisa biso zaka bandeko na biso ba congolais. Bolingo ya mboka ezate. Bolingo ya baninga ya bato ezate. Mais nzambo ya zana lola. Nzambo alobi to tikela nyoso. Ngai na tiki na maboko na epo na ebike. Oyo eza mitoki na ngai. Moto bozo pesa ye carrière lopango na ngai. Aza nango déjà ebele. Mais bino tu mibali oyo boza ko sala yango. Un jour vos familles vont payer. Tout ce que vous êtes en train de faire. Parce que la justice, Dieu il est le juste juge. Yango likambo atuka na zolo ba yango wana. Ok, merci mingi. Ezali bongo maloba ya suka ya mama na biso Janine Yanga. Na yasi esali ba responsable. Ba mikolo ba mbuta. Ba mukubwa. Bino nyosu na yasi maloba lobby. Eza choquant. Mais ezo senga ke na bino ba décider. Bo comprendre be place aux ali. Lobby musu azaki place wana. Ils ont place aux alliés, au titre éternellement. Non. Place aux alliés, mon sous-soupé, à sa place ouana. Donc, yo kende. N'est la kisi. Mon dupé, mon sous à remplacer yo. Alors, tana yo wane, vous avez marqué dans nini. Que papa n'a pas moïbi. Papa n'a pas moins sérieux. Tala papa responsable, au tambola, cravate, déboulga au filet. Bah, français dans mon mais papa moïbi. Bon, quand on dit, hein, papa n'a papa n'a pas papa moïbi. Surtout président la place pour grâce à ta nos hommes maintenant cravate dans français dans monoko yoka maman nga koloba eza Sony na République démocratique du Congo tant ozoka hymne national debout congolais mako mama zoloba congolais azo se retrouver place nini congolais azo se retrouver place nini eza passe mingi to sengi na bandeko nyonso baza cité na émission oyo biso pe na émission oyo to lera mutu angolo lito imorote yo lobi ke mama lobi akosi yaka plateau ezala wana to retourna mituna oyo mama ebisi biso awa oyebi mokolo oyebi date oyo oyebi jour oyo oyebi moto oyo oyebi document oyo to soli na yo yango ne babengaka droit de réponse yaka na plateau to sola na yo mais ce qui doit de réponse européenne c'est ça inutile ya kobenga na téléphone ya kokoma pour de besoin makasi atangate a me poser ma question te pour le banio sous mais yo peut service no makat yo za spécialité ya koyiba ngana tanga te premier te yo posa moyibiti soko moni ko na raison yaka to tuna yo mituna tika ko titoyer batu plateau ezaliawa yaka na lombango nyosu na lobi bien to liaka mutu la ngule to imokote mama alobi tozo la bino boya mais ko sala biso passe pour mona congolaise azo ko investir mo konza mboka le ba congolais na ba congolais boya na ko sala bino ba millionnaire et puis boya to tonga mboka na biso place na zo diemela mingi mama za congolaise aye azana pour ko investir pour mboka na biso ke de liboso émergence ya ba congolais na ba congolaise to ko sala ba kali pona ni il faut soutenir ye parce que azande ko na biso ya aza soso azande ndekete il faut soutenir ye bande ko tu bozola na ngai boyoki message au mama pesi to sena besoin kimia lobby to ke dependa kuna na jili kilambo to mona ke mama na biso Janine Yanga azana kati ya mabele a réussir donc jugement o azana ngo l'état congolais andimi mikanda mama azonsi mama na isika na ye solution finale na biso ekozala wana tika te kimia kolonzambe eyingela na maboti na bino to kozema ko malobi